na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Samueli wa yambo mokapa libwa, molongo ya misato kino mokapa jomi na moko molongo ya yambo. Mokapa libwa, molongo ya misato. Na kolanda mateya ya makomi, batalisi te Nzambe. Asalaka likambo pamba te, pe abongisaka makambo manso. Bapunda babungi pe tata akotinda mwana wa ye Saule akende koluka mpunda kasi akokoma pene ya ndako wa profeta Samuel. Manso wana mabongisi Nzambe te Saule akozala mokonzi wa liboso ya Israel pe akokutanisa ye na moto na Yawe oyo akopakola ye mafuta. Molongo ya mitano kino zomi. Nazokoba na botangi lia mokapo ya libwa ya buku ya yambo ya Samuel. Awa bakomi omokili mwa sufe. Saul alobi na mosaleli wa ye. Malamu tozonga omboka. Tata akanisi punda ya ye lisusu te. Mbele akomi kobanga po ya biso. Kasi mosaleli ayanoli. Moto moko wa Nzambe akufandaka omboka ena. Azali moto wa lokumu lonene. Makambo akolobaka makosalema solo. Tokende kuna mbele ye akoyebisa biso esika nini tokoki koluka mpunda. Saule alobi na mosaleli, soko tokei epai ya ye, tokobonzela ye libonza nini? Mapa masili olibenga lia biso pe tozali na eloko esusu po tobonzela ye te. Eloko nini ezali na biso na ino? Mosaleli ayanoli Saule. Na azali na yoko ya binei ya motako mwa palata. Nakopesa miango na moto wa Nzambe. Akoyebisa biso nzela nini tokoki kolanda po tokoba mobembo mwa biso. Saule alobi na mosaleli wa ye, olobi malamu tokende. Pe bakei omboka eye moto wa Nzambe akofandaka. Samueli wa yambo mokapa libwa molongo ya mitano kino zomi. Nakolanda bonkoko owesi bazalaki na momesano ya kobonza libonza soki bakei komona moto. Mingi bazalaki kobonza bilei. Basaleli ya Yawe bazwaki mingi libonza po ya kosunga bango. Mikolo mikoya ba profeta ya lokuta batei. Mosaleli wa Saule asalaki motako mwa palata yoko po babonzela Samueli. Mokomi atalisi biso te Samueli azalaki mosakoli ya makambo makoya. Nzambe azalaki kolakisa ye makambo ya ndenge na ndenge na mikolo mikoya akoteya maloba ma Yawe. Yango bakobenga bango baprofeta. Molongo ya zomi na moko kino zomi na mini. Nazokoba na botangi na bokusi. Ezalaki bango kobuta nzela ya mboka. Bakuti bilenge basi babimi omboka po ya kotoka mai. Batuni bango. Bomoni makambo izali awa. Kala awa balingaki kotuna Nzambe likambo. Bameseneke koloba boye o Israel. Tokende kotala momoni makambo. Profeta wa lelo kala babengaka ye momoni makambo. Bilenge basi bazongisi ya solo azali kuna oliboso. Sika abokende noki ayaki lelo omboka Nzambi lelo akobonza libonza omisoma bato banso kuna ongomba esantu. Ekokoto bino omboka bokokuta ye na ino abandi kolia te ongomba esantu. Soko ye akomi na ino te bato pe bakolia te. Ye moto akobenisa libonza bobele sima ya bato ba biengemi bakoki kolia. Sikawa bobuta ngomba bokokuta ye noki. Bongo bakei omboka. Ekoti bango omboka. Samueli abimi libosoli ya bango akei ngomba esantu.
Samueli ayambo mokapo ya libwa molongo zomi na moko kino zomi na mine. Saule na mosaleli bakomi engumba ya Rama epai bakuti Samuele azalaki ko mibongisa po abondela Yawe libonza. Likolo ya pasi ya libotali ya Eli pe ya bobebisi ya Silo na Bafilisti, Israele bazalaki na esika ya kosala mayangani te. Bazalaki ko bonzela Yawe mabonza osonge ya ngomba ike. Bazalaki kotonga wana mwa lumpango mwa lusambo pe atare ya mabanga. Molongo a zomi na mitano kino tukumba ina moko. Nazokoba na botangi na bukuse. Nzokande mokolo liboso lia boyei bwa Saule. Yawe ayebisaki Samuel. Lobi na ngonga eyemei. Nakotindela yo moto moko wa mokili mwa Benyamini. Pakola ye mafuta po azala mokonzi wa Israeli. Ye akobikisa bato bangai o maboko ma Bafilisti. Zambi namoni mpasi na bato ba ngai boleli bwa bango bokomi pete epai ya ngai. Tango Samueli amoni Yawe ayebisi yote akoyangela ekolo ya ngai. Pene na ezibeli ya mboka Saul alobi na Samueli, olingi kolakisa ngai ndako ya momoni makambo. Samuel azongisi, momoni makambo bobele ngai pe butu mwa ngomba. Lelo akolia na ngai elongo. Lobi na tongo na kotika yo pe na koyebisa yo maso mazali kotungisa yo. Kitisa motema, mpunda iye osili kobungisa mikolo misato imononi. Nkita iso ya Israeli izali ya nani? Saula ya noli ngai nazali moto wa liboso ya Benyamin, libotali ye penza okati ya bapagano, okati ya mabota manso ma Israeli. Pe etuka ya ngai ezali sima ya bituka binso bya Benyamin. Pona nini olobi na ngai maloba ma motindo mona? Samueli wa yambo mokapali wa molongo wa zomi na mitano kino tukumba na moko. Benyamine azalaki mwana wa suka ya bana zomi na mibale ya Yakobo. Libota oyo esilaki kobunga lolenge atalisaki yango mwa liboso. Maloba ya Saule elakisi te azalaki moto ya komi kitisa. Azalaki moko ya bato monene okati ya makomi. Nzambe ayanoli ba Israel na kopona Saulu pe apesi bango mokonzi oyo bango balingi, kasi Saulu oyo aza kotosa Nzambe te kaka Israel. Yawe asali bango ngolu na kopesa ba Israel moto balingaki akamba bango. Molongo tukumi bale na mibale kino tukumi bale na sambo. Nasilisi moka. Samuele akamati Sauli na mosaleli wa ye pe akotisi bango ondako ya lipati. Afandisi bango esika ya liboso okati ya bato babiangemi. Bango bazalaki soki bato tuku isato. Samueli alobi na molambi, pesa nyama eye nalobaki te, otia yango pembeni. Molambi akamati lokolo ya nyama na mokila. Ati yango liboso ya Sauli pe alobi, tala nyama iye etikali. Lia yango Nzambi nabombelaki yo yango mokolo balobaki te nakobianga bato olipati pe o mokolo mona Sauli alei elongo na Samueli. Balongwi ongomba esantu pe bakei omboka. Samueli na Sauli basololi mingi ombalasani ya ndako. Balamuki na ta tongo pe otango moi mobandi kobima. Samueli abengi Sauli epai ya likolo, alobi na ye, teleme nakokende kotika yo. Sauli atelemi pe bango babale ye na Samueli bakei o libanda. Awa bakomi o ndelo ya mboka. Samueli alobi na Sauli, loba na mosaleli wa yo akende liboso, yo tikala na ino awa pote nayebisa yo liloba lya Nzambe. Samueli wa yambo mokapali bwa molongo tukumba na mibale kino tukumbale na sama. Samueli afandisi Sauli esika ya bakolo po ya kolia bilei ya mbeka. Afandi kaka esika ya lukumu te, kasi bapesi ye eteni ya malamu ya niyama. Bapesaki ye pe lukumu. Mokapo ya zomi.
molongwa yambo kino motoba. Mokapo oyo ezali kokoba kaka na lisolo ya Sauli otango bapakoli ye mafuta ma bokonzi. Na bandi botangili ya mokapo ya zomi na bokuse. Sima Samueli akamati mbeki ya mafuta. Asopeli Sauli mango omoto. Asingi ye ekopi pe alobi. Yawe moto apakoli yo mafuta po ozala mokonzi wa Israeli. Ekolo ya ye. Yo moto okoyangela ekolo ya Yawe pe okobikisa bato baye o maboko ma banguna. Pe tala, awa elembote Yawe moto aponoki yo bo mokonzi wa ekolo ya ye. Okotika ngai lelo, okokuta bato babale penepene na lilita lia Rakel, ondelo ya mokili mwa Benyamin. Bako yebisa yo, punda ozalaki koluka esili imononi. Tata wa yo asili kobosa na likambo ya punda, pe akomi kobanga po ya yo. Azali komituna, nakoki kosala nini po ya mwana wa ngai? Longwa wana, koba nzela ya yo pe, okoma epai ya wenge eye ezali otabor. Kuna okokuta bato basato, bazali kokende ondako nzambe ya Betel. Moko akomeme bana ntaba isato, mosusu mbeki ya vino. Bakopesa yo losako pe bakokabela yo mapa mabale. Okokamata mango o maboko mabango. Na sima okokoma ogibea ngomba ya nzambe esika bayangeli bafilisi bakofandaka kuna. Otango okokoto omboka okokutana na lingomba lia baprofeta balongwi ongomba esantu pe bazali kolanda bato bamiziki baye bakobeteke nzenze mbonda piololo na likembe. Bakosakola maloba ma profeta. Elimo ya Yawe ekokitela yo, okosakola lokola profeta pe okobongwa na motomo susu. Samueli wa yambo, mokapwa zomi molongwa yambo kino motoba. Obondeko bwa kala, epako ya mafuta ezali elembo ya kobonza moto tope eloko epai na nzambe. Na bongo, Zambe abengi Sauli obokonzi na nzela ya Samueli. Samueli akosakola maye makoya po ya mokonzi wa sika. Ezali mbala ya yambo makomi bosembo elobeli lisangali ya baprofeta. Bazalaki bayekoli ba Samueli pe bazalaki baprofeta basolo te lokola bakonzi wa bango. Bazalaki kozwa mimoniseli ya Yawe te. Kasi bazalaki ko teya bato mateya oyo Samueli wa bango azalaki kopesa bango. Bato oyo bakokani na bato ba lingomba bayemanso ebengi bakomi mobeko. Molongwa samokino libwa, nazokoba na botangi. Esika okomono bilembo bina biso bikosalema, salama ye osengeli kosala. Nzambe azali na yo, yo okita ngomba liboso lya ngai pe kende o Gilgal. Nakolanda yo sima po ya kobonzela mabonza makotumba na miboma mya bondeko. Zila ngai kuna mikolo sambo, na sima nazoya epai ya yo pe nakoyebisa yo maye osengeli kosala. Elingi Sauli kokende pe kotika Samueli, Nzambe abongoli ye motema, pe bilembo bina biso biyei kosalema bobele mokolo monamei. Balongwi o Gilbea pe bakutani na lingomba lia baprofeta. Elimo na Nzambe ekiteli ye pe abandi kosakola maloba ma profeta elongo na bango. Samueli wa yambo, mokapo ya zomi molongwa sambo kino libwa. Elimo ya Nzambe ekiteli Sauli pe abongoli ye motema na kondima kokamba bana Israel pe kosala mosala. Kasi bongwana yango ezali ya kati ya motema te. Lolenge oyo balobelaki
te mbongwana o bondeko bwa sika po ete lolenge na ye ekolakisa te azali moto mabe mimesano wana ya mabe ekokoba. Bilembo iso Samuele akosakola ekokisami mpe Saule akosakola maloba maprofeta elongo na lisanga ya baprofeta. Molongo zomi na misato kino zomi na motoba. Nazokoba na botangi mwa mosika. Esili ekosakola akomi ongomba esantu. Noko wa Saule atuni na mosaleli wa ye. Bokendeki wapi? Saule azongisi. Tokendeki koluka mpunda. Tomonoki yango te, yango wana tokendeki epai ya Samueli. Noko wa Saule alobi na ye. Yebisa ngai maloba Samueli alobaki na yo. Saule ayanoli noko wa ye. Ayebisi biso bobele te punda isili imononi. Kasi likambo ya bokondi liye Samueli alobelaki ye ayebisi ye te. Samueli wa yambo mokapo ya zomi, molongo ya zomi na misato kino zomi na motoba. Lisolo oyo ya boponi Saule lokola mokondi etalisi biso lolenge nzambe na banzambe wa ye abongisi makambo. Lisolo oyo etalisi biso ndenge nini nzambe abongisi makambo na bonzambe bwa ye apona Saule lokola mokonzi. Ata soko balingi kotonga bokonzi, Samueli akotosa o mobeko oyo azwaki na Yawe apakole elenge Saule mafuta. Molongo ya zomi na sambo kino tukumbali na sambo. Nazokoba na botangi na bokuse. Samueli abengi bato banso epai ya Yawe kuna o Mispa. Alobi na ba Israeli, Yawe nzambe ya Israeli alobi boye. Ngai moto nabimisaki ba Israeli o Ezipito. Nabikisaki bino o boumbu bwa Ezipito pe o maboko ma bakonzi banso bazalaki konyokolo bino. Kasi bino lelo boboyi nzambe wa bino oyo abikisaki bino o mabe manso pe o makambo mansomo pe bolobi na ye pesa biso mokonzi. Bomelakisi sikawa na Yawe mabota bituka na bituka. Samueli abengi mabota manso ma Israel po ba betelemi na ye pe libota lia Benyamine liponi. Abengi libota lia Benyamin etuka na etuka pe etuka ya matri eponomi. Abengi etuka ya matri moto moko pe Saule mwana wa Kisi oyo aponomi. Baluki ye kasi bamoni ye te. Batuni Yawe lisusu. Moto moko alekaki awa pe Yawe ayanoli. Tala ye kuna abombami penepene na sanduku ya biloko. Bakeimba nkokamata ye pe ye amelakisi okati ya bato. Aleki bato banso na bolai. Azali moto wa mapeke malai maleki bato basusu banso. Samueli alobi na bato. Bomoni moto oyo Yawe aponi. Oeleko mobimba moto moko akokani na ye te. Pe banso babeteli ye maboko pe bagangi. Mokonzi kuna Samueli alimboleli bato makomi ma mokonzi. Akomi manso o mokanda pe ati miango liboso lia Yawe. Na sima Samueli atindi bato bazonga o mboka. Saule pe azongi o mboka ya ye Gibea. Pe bato bae Yawe apesi bango mpiko bakei na ye elongo. Kasi bifaka bya bato balobi, ndenge nini moto oyo akobikisa biso? Bakinoli ye pe baboyi kopesa ye maboko. Kasi Saule atali yango se pamba. Samueli wa yambo mokapa zomi molongo ya zomi na sambo kino tukumbale na sambo. Mwa poso eleki zambi Saule abengi ba Israel o Mispa. Esika oyo ezomi na bakilometele zomi na mibale o nordi wa Yerusaleme. Esika bakolo ya mboka bazalaki kosangana. Akundolisi mposa na bango ya kozala na mokonzi ezali koboya Yawe. Yawe akopona libota ya Benyamine etuka ya matri, mwana wa Kisi, elenge oyo azalaki na bobangi ya bokonzi. Samueli akomi mokanda pe alimboli makomi ma mokonzi pe ati yango liboso ya Yawe. Alingaki kosala bokeseni na bokonzi oyo ya bikolo bisusu, mokonzi azali na makomi nyonso te pe akoki kokende libanda ya bondeko lia ngomba o Sinai te. Esengelaki te mokonzi ami
kitisa liboso wa nzambe wa ye. Mokapo ya 11 molongo ya yambo kino ya mibale. Tokomi na mokapo ya 11 ya buku ya yambo ya Samuel oyo etalisi ebandeli ya boyangeli ya Samuel. Na kasi mutu wa Aroni akei kobunda etumba na bato ba Yabes o mokili mwa Galad pe azingi mboka. Bato ba Yabes balobi na Nabasi: kata na biso bondeko pe biso toko salela yo. Kasi Nabasi moto wa Amon ayanoli na kokata bondeko na bino soko bakotubola moko wa bino lisoli ya mobali. Nalingi koyokisa ba Israel banso soni. Samuel wa yambo mokapa 11 molongo ya yambo kino ya mibale. Esali sanza lioko Saul asali obokonzi pe eteni ya bato bakimi ba Amon. Bato bafandi o esi ya Yordani bandeko ya ba Ebrei ba bungisaka ba Israel engumba ya Yabes o mokili ya Galad epai ya libota ya Manase. Epai wapi bato mingi bakufaki otango ya bazuzi kaka bilenge basi kama minei baye batikalaki o bomoi pe bapesi bango na bato balibota ya Benyamin baye batikalaki na bomoi o bitumba. Touti kolanda mokapo ya libwa molongo ya misato kino mokapo ya 11 molongo ya yambo. Na buku ya Samueli wa yambo. Mokapo ya libwa molongo ya misato kino 14. Tomoni kolanda mate ya makomi batalisi te Nzambe asalaka likambo pamba te pe abongisaka makambo manso. Bapunda punda ebungi pe tata akotinda mwana wa ye Saule akende koluka mpunda, kasi akokoma pene ya ndako ya profeta Samuel. Awa bakomi omokili mwa Suf, Saul alobi na mosaleli wa ye: malamu tozonga omboka. Tata akanisi punda ya ye lisusu te, mbele akomi kobanga po ya biso. Kasi mosaleli ayanoli: moto moko wa Nzambe akufandaka omboka ena, azali moto wa lokumu lonene. Makambo alobaka makosalema solo. Akoyebisa biso nzela nini tokoki kolanda po tokoba mobembo mwa biso. Ezalaki bango kobuta nzela ya mboka. Bakuti bilenge basi babimi omboka po ya kotoka mai. Batuni bango: momoni makambo azali awa? Bilenge basi bazongisi ya solo azali kuna oli boso. Na molongo ya 15 kino 27 tomoni lolenge Yawe ayebisaki Samueli: lobi na ngonga eyemei na kotindela yo moto moko wa mokili mwa Benyamin. Pakola ye mafuta po azala mokonzi wa Israel. Ye akobikisa bato bangai o maboko ma Bafilisi. Zambi namoni pasi ya bato bangai, boleli bwa bango bokomi pe te epai ya ngai. Samueli akamati Sauli na musaleli wa ye pe akotisi bango ondako ya lipati. Fandisi bango esika ya liboso okati ya bato babiangemi. Bango bazalaki soki bato tuku isato. Samueli alobi na molambi: pesa nyama eye nalobaki te otia yango pembeni. Molambi akamati lokolo la nyama na mokila. Na mokapo ya 10 na molongo nango ya yambo kino libwa, tomoni lolenge Samueli akamati mbeki ya mafuta, asopeli Saul mango omoto, azingi ye ekopi pe alobi: Yawe moto apakoli yo mafuta po ozala mokonzi wa Israel ekolo ya ye. Yo moto okoyangela ekolo ya Yawe pe okobikisa bato baye o maboko mabanguna. Pe tala awa elembo te Yawe moto aponoki yo bomokonzi wa ekolo ya ye. Otango okokota omboka, okokuta na lingomba lia baprofeta.
balongwi ongomba esantu pe bazali kolanda bato ba miziki baye bakobeteke nzenze mbunda piololo na likembe bakosakola maloba ma profeta elimo ya Yawe ekokitela yo okosakola lokola profeta pe okobongwa na moto mosusu esika okomono bilembo bina biso bikosalema salama ye osengeli kosala zambi nzambe azali na yo yo okita ngomba liboso lia ngai pe kende o Gilgal na molongo ya 13 kino 27 tomoni lolenge ete esili ye kosakola akomi ongomba esantu noko wa Saul atuni na mosaleli wa ye bokendeki wapi Saul azongisi tokendeki koluka mpunda Samueli abengi bato banso epai ya Yawe kuna o Mispa alobi na ba Israel Yawe nzambe wa Israel alobi boye ngai moto nabimisaki ba Israel o Ezipito nabikisaki bino o boumbubwa Ezipito pe o maboko ma bakonzi banso bazalaki konyokolo bino kasi lelo boboyi nzambe wa bino oyo abikisaki bino o mabe manso pe o makambo masomo pe bolobi na ye pesa biso mokonzi mokapo ya 11 molongo ya mbukino mibale tomoni Nakas moto wa Amon akei kobunda etumba na bato ba Yabes o mokili mwa Galad pe azingi mboka bato ba Yabes balobi na Nabas kata na biso bondeko pe biso tokosalela yo tala na bokuse maye tomonoki na mokapo ya libwa molongo ya misato kino mokapo ya 11 molongo ya yambo na buku ya Samueli wa yambo tika ete nzambe ayeba na kopambola bayebanso bazwaki libaku ya kolanda biso mokona lelo boboto na nkolo kimia na nzambe esengo eye mokili ekoki kopesa te eumela o mabota mabino bipai biso ezwami bino botikala na kimia na kombo na Yesu Kristo. bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone, plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuko libwa na bisato, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.